Enfin, éclairage komi komonana lors ya mini sommet ya Luanda tenu lobi eleki, son président rwandais Paul Kagame, Joao Lourenço, Félix Tshisekedi, Evariste Ndayishimiye pe facilitateur Uhuru Kenyatta badesidaki sur retrait ya ba M23 na ba zone oyo bazali ko occuper pe basala repli na ba position initiale na bango conformément na ba conclusion ya réunion extraordinaire ya ba chef d'état major généraux ya ba forces armées ya EAC tenu le 8 novembre 2022 na Bujumbura sous contrôle ya ba force régionale pe mécanisme ad hoc en collaboration na MONUSCO. Initialement Kenya a go déployer ba force na na Goma, puis ensuite na Bunaga na Rutshuru pe Kiwanja lors il y a des engagements pe repli ya ba M23 kasi sengeli boye ba soki ba Rwandais ya Paul Kagame pe ba M23 na ye ba boyi ko se désengager pe ko libérer ba territoire nyonso bazali ko occuper actuellement ba chef d'état ya EAC ba ko pesa instruction na ba force régionale ba faire usage de force pour na pousser bango ba se soumettre. Donc timokolo ya vendredi 25 novembre soki ba Rwandais pe ba M23 ba libérer ba espace bazali ko occuper te ba ko frappe mongo ya ko sakana te.